La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille na sali 2 jours mobimba na zoya liboso na bino te makambo a somo makambo a pasi makambo belé vraiment ezoleka na réseaux sociaux ka ndenge mama Belvia lobaki ane o toko toucher ba poumon en tout cas na moni ba poumon ngo e bandi déjà koningana kaka ndenge mère alobaki ke ane oyo ba poumon nde koningana mais na moni penza ba poumon yango donc e bandi vraiment koningana. Mbote la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandaka biso kande tolobaka bonjour bonsoir yango penza e dependaka na air oyo okolanda émission topé analyse na biso. Lelo makamba olobeze belé. Makambo ya oloba eza penza ebele. Tomonaki mambo elekaki noko Vincent ayaki ko répondre mama Moseka lekaki na émission mama Moseka lobaki na ye oyo esengelaki aloba mama Moseka bimisaki adevoilaki na ye mpona olobaki no babengaki ye na maison production moko ake kojouer mais aboyaki na ye tolali tolamuki toye komona noko Vincent aye kobima na TV pona koya kolobela mama Moseka pona koya kolakisa biso lolenge nini o bango bana posa mama Moseka te. La famille Moseka pe aza na ye mabele petete na yebisaki noko Vincent awa yo bimi oye koloba Moseka pe a mabele petete ya moski ala na epe mutaba ventir te ya moski alobaka na ye ngana lobe na bino ke Moseka alobaka. La famille mama Moseka aye na droit de réponse mama Moseka pe aye ko répondre Vincent Toulouse. Omoni sika ba manipulaka ba comédien. Omoni sika ba sakanaka na ba comédien. Omoni sika muto aza na ye comédien te. Muto aza na ye comédien te. Mais abimi na TV aye ko sakana na yo aye ko pota bino. Pourquoi? Parce que ba comédien ba mi pesi confiance na batu o ba ebi valeur ya musala na bango te po ba ya ko bebisa musala na bango. Comédien mi pesi confiance na muto ayebi na ye musala na ye te po abima aya ko bebisa musala na ye. Ngana lobaki Moseka aza zoba te. Ya moski aza zoba te. Mutu tanga ye na tela lobi ke ba bengi nga atangi kombo te. Siko mutu oyo ko bima po oya kolobaki oya kokota likamana yondo ko bima zoba. Po mutu aleki na tela lobi bien maison production moko ebenga kinga matangi kombo te. Aye kotanga kombo ya Sila. Tangu journaliste aye kotuna ye bongo soki mama Sila bengi yo okokende ko jouer. Ya moski alobi toko yokana na oke ko jouer soki Sila bengi nga foto yokana. So to yokani nde na okende ko jouer. Baba coupe na ebite soki pourquoi bozaka na compréhension te na ebite po ani bozaka chocho na ebite po na ebite soki ezo dépendre ka na leader na bioto ndeni en tout cas na yeba likambo yango te na yeba te. Moseka fingamaki batu bafingaki mama Moseka na otela bino réponse ya mama Moseka na otela bino. Lelo tomona ba comédien ba oleka na TV. Bola mwa belle vie o ba comédien ba olobela. Baza ko inventer yango te.
bolamu ya belle vie o bacomédien baoloba lelo boyebake baza koinvente yango te, baza koinvente te. Muto aza na malamu na ye, muto asala batu bolamu, muto aza na ba bienfait na ye pa batu, muto wana ata boyini ye, ata bosali makita, ata bosangani ebele po bolobaka mabe po na ye, il y aura les gens oyo bakoya kotémoigner bolamu na ye. Même si bino lelo bondimi ye te, mais ezala na bane o bondima bolamu na ye. Lelo boko boya ye, boko oya na réseaux sociaux bolobi c'est parce que boza na posa, réseaux sociaux endima bino, réseaux sociaux emona bino boza bien, réseaux sociaux bobima ba innocent, lokwa bino nde boza ba bino nde bato malamu, bino nde ba innocent na dossier yango. Mais muto amesana kosala bolamu, muto asalaka baninga bolamu, ata problème yango ya ndeni, ata likambo yango ya ndenini, nzambe obundela ye, nzambe obundela ye. Epi tangu nzambe obundela ye, tangu nzambe otelema po abundela ye, tangu nzambe azoya azoloba azotelema azobundela ye azodefendre bakozi na ye, muto wana abanda ozala nzambe abanda koeleve toujours, abanda ozalaka likolo, abanda ozalaka likolo. Noko Vincent alingaki Moseka a répondre ye. Réponse ya Moseka nayebaki ke baoya ofinga, bato bamesana ofinga, baoya ofinga. Elle a bien répondu. Mama Moseka répondre kitoko. Po ya tangaki kombo ya mutu te, ya tangi kombo ya mutu te, me boye bokotisi ye na likambo, boye kofinga ye. Botala na ba video babakuku basaleli ya moski façon bafingi muto aza innocente, muto atangi kombo na bino te. Menga nazo comprendre te ndenge nini ba comédien bokoma ko autoriser batu mo boye o baza na bango ba comédien te. Bakoma penza na monopole kolekaka kofingaka bandeko na bino makasi boye. Mutu o azofinga ndeko na yo makasi boye, un jour boko bebanaka akofingaka pe yoka ndenga fingi bandeko no ba comédien. Mutu o amesana na ye deja kofinga, bapesaka na bango ye confiance te, bapesaka na bango ye confiance te. Ka ndenga azofingelo batu, mukolo yo na ye pe eko bêtiser aofinga o makasi, aofinga o makasi. Tala bapesa confiance na bato ba chroniqueur, bapesa confiance na ba chroniqueur, eza ba chroniqueur musoko opesa confiance na bango te, surtout ba o déjà balingaka kofinga, surtout ba o déjà bayaka pona obebisa ba réputation ya bato, bapesa confiance na bango te. Lelo boza bien, lobi kuna ba balukela yo, bapesa confiance te. Ya moski aye a répondre a lobby o esengela ki aloba, toyebi ke ndenge ya lobby batu ba oya, toyebi ke ndenge mama Moseka leki a lobby batu ba oya ba ofinga lisusu. E na mutu musozo mona telemi aye kofinga o, bokutana te, bosala parcours te, boyebani te. Yenda azwa ta ya otalo na TV, yoku tozwaka ta ya otalo te, oyebi même pas. Oyebi même pas. Mais ye pena azwaka ta ya kotala yo. Mais tango afingi otali ka olubika, obeti ka maboko olubika bravo. Merci na ndengo finginga.
otaliko betika maboko lobi bravo merci na ndengo finginga po en réalité fallait pas fingo ayebi yo te ayebi ndako no te atalaka kaka na tv yo kutu otalaka ye te yo olandaka makambo na ye te me ye nde atalaka yo me epesi ye quand même audacité wana ya koya na tv mpona ofinga yo eza pasi naotikela bino tolanda Mama Moseka tolanda pena ya moski en tout cas so eza mbala liboso okoti na chaîne na biso osabone okommente olaike opartage ka ndenge ezalaka bonjour bonsoir edepandaka na ere oyo bolandaka biso tolobaka yango deja wana boyebi ere oyo kolanda Ursule Botelo ya TV eza ere oyo okozwa mbote na yo oyebi so okozwa bonjour soki okozwa bonsoir en tout cas nzamba lola pambola bino bandeko bolandaka biso bandeko tu oyo botiaka mokoloto c'est-à-dire commentaire na bino na chaîne na biso nzamba lola a pambola bino car nde tolobaki 10 commentaires 15 commentaires 15 dédicaces wana jamais kutu tobosana 15 commentaires 15 dédicaces jamais kutu tobosana jamais tokoki kobosana yango nzamba lola pambola ndeko tu o vraiment otaka liboko na yo pona koya kosabone na chaîne na biso pona koya kosabone pona koya kopartager pona kolanda biso nzambe a pambola en tout cas mes salutations na ngai meilleur vœu na mama na biso princesse Aleglia ya mama Yvonne en tout cas bonne année nzamba pambola yo mama esiko ozali linda bukulu ya balinda bonne année esiko ozali hello mama Kiss depuis Issa mama Kiss depuis États-Unis mbote na yo bonne année siko ozali Blandine Makukula je t'aime beaucoup mama Blandine Makukula depuis Paris bonne année sika ozali Olga Putu nzamba lola pambola yo mama Bayuka Chimanga bisous Tina Mabiala Tina Mabiala de mon cœur de gros bisous nzambe a pambola yo akala biso nga Willy Biayi kombo ebomaka ngai bisous mama Mireille de mon cœur bonne année mama Claudine Songe bisous Claudine Sonde pardon bisous ndeko Edith bisous Orline Keren je t'aime beaucoup Mimi Luzolo bisous abi mama Ursule Mokonza analyse bisous merci beaucoup mama Mimi Luzolo en tout cas nzamba pambola ndeko tu oyo ayoki kombo na ye ndeko tu oyo s'abonner na chaîne na biso nzamba lola a pambola yo sans plus tarder la famille je vais vous laisser bolandana no Mama Moseka en tout cas ngana sepe na ebite ndeko mususu en tout cas pona ngana sepe na ngana réponse à Mama Moseka ezalaka bien kobangaka mutu te mutu soki ye moko aye koluka na ba problème en tout cas na lobaki 2026 oyo ba comédien bolamuka comédien téléma comédien imposer respect ce que imposer respect bomona ke non ba comédien ebele ba respecter bango bola lisalisu misu te ba manquer bino trop ba fingi bino trop en tout cas cette fois-ci bo imposer respect oza comédien imposer respect bo imposer sur le respect il faut ba respecter bino là vraiment il faut ba banda ko respecter bino po bangonde batala bino biso nde totala bino bangonde baza ba fan na bino bangonde nyosu ya bino donc il faut ba respecter bino bosala musala moko ya makasi musala moko ezo mériter respect batu moko boye baye kaka lobi commentaire mutu moko boye azaneka mutu moko akoma azaneka fan moko boye ayepe ko commenter bandi ko finga bo autoriser le sou wana te tout ça c'est parce que Mama Moseka a imposé qui respect Mama Moseka a imposé qui respect Mama Moseka za lukuta te po aya na réseaux sociaux aya ko inventer ke ba benga ki alors tolanda réponse ya Mama Moseka après tozonga kaka mukie nde to clôturer analyse to pe émission na biso tolanda mama nanga na kate na lingaka Belvi Kandi kwa linganga Mama Moseka benganga considéranga na sisa nga ta question na pour question Mama Moseka olingaka Belvi Kandi po ya lingaka yo otoko sa l'émission moko nande ko la biso talinga lapa moi je vous confirme que et suscité ba polémique ebele
tomonaki ndeko na biso mida parce que na otanga bakombo po kombo no ezo circuler na voice et puis na miniature donc yango moni tozotanga na bakombo atiaki miniature na elongi na yo atie mama na biso sila atie ndeko na biso Vincent alobi mama Moseka asali émission alobi soki babengaki na SB alobaki akoya te après tomoni voice moko zo circuler ndeko na biso Vincent oyo aza collaborateur ya maman sila direct asali voice moko mpona kolobaki ye aza na posa na yo te akozala na posa na biyo pe te po alinga akobengaka yo pe te oyamba elikambo wana ndenge bwanya na mayele eza biloko mibale veut que intelligence na sagesse eza makambo mibale deux choses différentes na respectaka mibali parce que nga na uti na mopanzi ya mobali basali nga na matière ya mobali mpe azala mokie to monene na libaka mobali nde moto me leki nzambe alimbisa ye nde nauti koyebisa bino awa sans ke botunanga question natikala ovanda te na revue souci moko boye pour vous dire que visibilité koolutango na telefone naza ni na problème na bango nakozalaka mpe na problème na bango te nakolalaka mokolo moko te na rêve bango epuis nzambe akopermetaka te na rêve nasala rêve songe to na rêve bongo oh il faut rêver non nosango te na banda omonelo nzambe alimbisa ngai namonaka eleki responsable azo réfléchir nga na patronne na ye ata mokolo moko te tokotikalaka kodiscute po toza na problème nini place ye aza nga akomi kuna patronne na ye andeko na nga patronne na ye tovandi mwa ta mokie oyo tovanda na ye naza na nga na mabe na ye te ye mpa na mabe na nga te patron na moto otangi wana me ngai elo na oloba lokwa mwa nzambe nde baoloba nga babengaki nga Moseka bibi Shinduki Joe mama ya bana ana koko moto akala na mokolo makasi nga babengaki nga lokola nalobaka naza hypocrite te nakozala hypocrite te mais réponse napesi yo eza po tuninga mpona ndeko wana ti aleki amatisanga na miniature aloba ye na nzambe nayebi eloko nini yango esui bango te mpo nga nalobi nga babengai nga naolobaka ake nga babengaki nga mais au détail te place yango babengaki yo na bandeli suku oloba boye noninga na mokolo Moseka babengaki voilà Moseka aza mokolo babengaki ye nana te oyo oluka buzz te voilà ya actualité te bamatisanga na miniature bafinga bato baofinga naoyeba te pourquoi baofinga mais nakochangeaka maloba na nga te nalobi boye nga nazwaki appel babengaki yo lokwa nazwaki appel oyo nasololaki na moto wana nayebisaki ye soki baolanda nga bazwaki réponse na bango ntango baosenga bacapture baosenga bapreuve bacapture banini ezolakisake banani baosenga bacapture namoni Vincent alobaki bongo aza nani epa na nga ye motu botanga kombo ya nani epa na nga aza mobali ya mwasi na ye papa ya bana na ye place aza epuis aza mwana mosala place oyo azosala ngai te s'il vous plaît nga naza oyo naza na mabe na nga naza na oyo baqualification nyonso baopesa nani loti me nalobi ngai babengaki nga moto aotie na nga munduki te il faut tanga chaîne il faut tanga kombo il faut tanga boye mama mobimba lokuta mama boye boye na boye j'assume mais oyo nalobi lokola mwana ya nzambe.
Voilà la famille Tolandi Maman Moseka. Maman Moseka lobi toujours ye babenga kiye. Bravo Maman Moseka, tobeteli o maboko. En tout cas, olobi na yo vérité, rien que la vérité. Maman Moseka a confirmé biso pe aye lisusu koloba. Ye babenga kiye. Ye vraiment babenga ki do bo finga te. Bo kita bo mata. Bo loba o esengedi bo loba. Bo qualifié bo ya bo finga amukolo amu amukete vérité oya ye koloba ezake babenga kiye malgré Maman Moseka aboyi ko dévoiler maison production o babenga kiye mena munoko na ye aza ko maintenir krake babenga kiye siko bino bozo bima bozo finga muto atangi na ekombo na bino te mabete. En tout cas, boyebisa ngai nanu ndenge bozo bima ndenge bozo finga ndenge bozo loba pona mutu oyo atangi na ye kombo na bino te mutu o amansionaki ata kombo ya sila te eske eza mabete nga nalobaki bomoni makambo nga alobaki maloba na nga ngange yango o Maman Moseka ye koloba awa nga naloba depuis nayeba ya moski depuis nayeba même barando ezaka na réseaux sociaux ngano na yoka na nga te ke o Maman Moseka azaka na problème o bwe na sila à l'époque non na yoka ngo te et voilà bo confirmer ngo ye moko pe Maman Moseka ye koloba atikala jamais kozala na problème na sila ye moko Maman Moseka ye koloba ana problème na sila te pe azwama na problème na yete sila ana problème na yete ye pe ana problème ya sila te sko muto alobi kaza na na problème te eloko nini oyo kosala ke Maman Moseka aya na réseaux sociaux aya ko inventer bomoni kundeza bwe babenga butika pe ko yinaka batu ka po batu wana baza kota belle vie botika pe ko yinaka batu ka po batu wana bazaka pembeni ya Belleville ya moski alobi na bien émission ye alingaka Belleville po Belleville pa alingaka ye po Belleville pa alakisa ye bolingo ekendaka nango bongo muto alingi yo muto azolakisa yo bolingo ye nde mutu yo kolinga te po mutu alingi na yo te yo kolakisa bolingo nde nini balakisaka mutu o alingi yo olakisi ye bolingo olingi mutu alingi yo te mwa yo po linga yo olakisi bolingo eza te ezaka bongo te ezaka bongo la famille ezaka bongo. Alors, ya moski aye na lobi, j'espère que likambo to mettre en fin na réseaux sociaux. Po ataboye ko finga, ya moski alobi ke ba benga kiye. Car ande na fsek bino l'autre fois ko benga e ko za la paix maison production mususu, JS production, Ada production, Dinana production, nani Kevin Tidney pour ba maison production eza tellement ebelé. Toza na maison production ka SBT. Ba maison production ezebele lelo bata théâtre babima na bango ebele tala toza na bata théâtre ebele moko na réseaux sociaux poka ba théâtre msu to sala raté total raté pardon moi to yeba bango nyonso ezate mais baza tellement ebele komaka théâtre congolais okomona ba maison production eza ebele eza ebele. Alors ceux qui mutabi maison production mo ba benga na kende na ngate ndeni bata SB boyaka ko sauter première directement to benga qui était on dirait maison production eza kaka bino. En tout cas il faut que luka kimia il faut que luka kimia il faut que luka vraiment kimia ceux qui to luka kimia na 2026 au pona ba comédien et aux ala bien et ozala bien botika akomema makambo échelon moulayi tobengi ye te tozalaka pe na besoin na ye te tozalaka pe boye yo kosalaka no théâtre te yo kosala yango moni bato bakoma koloba ke na osila bakoma okonza ye na bato na ye yango moni bato baloba bonke sila penza ondiye bato nende bakonzaka ye po yo kosalaka théâtre te mais olobi ke tokozalaka na besoin na ye te tokobengaka ye pe te bato toza na bango bakoki mais yo osalaka théâtre te bon peut-être po ye mutu akomaka casting ye mutu akomaka film donc ayebi ke film na okoma o intel boye po ajouer po epa ya Belleville jamais okoya olobaka tokobengaka ye te tokozalaka pe na besoin na te po Belleville mo akoma film Belleville ayebi ke mutu boye fo na tia ye place boye mutu boye fo na zwa ye na tia ye awa mutu boye fo na zwa ye na tia ye awa eza pasi mingi eza pasi
bacomédien boimpose respect na bino soki bobanda koimpose respect eoza malamu en tout cas boimpose vraiment respect au 2026 baventure oyo eleki na baane ebele bafingi bino ebele baventure wana il faut esila ane oyo mutu na mutu impose respect na ndenge na yo bwana bana bwana bakoko nde ya mosiki akuti oloba ana bakoko. Donc, il faut qu'on impose respect et aux malamu mingi. Merci beaucoup na bandeko bolandaka biso. Merci na ba abonné tu Irsil Botelo TV. En tout cas, partagez les ngaka émission oyo Facebook, WhatsApp, Messenger, partagez partout et aux malamu mingi. Et puis quand vous abonnez, kobo sanate niatela ngaka cloche de notification, activez yango pomba la sima soki totie ba analyse et comme le siko kozala. Aimez la vidéo, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.